Mission TV, le miroir du monde. Égal, il y a Liboso et Sengel Kokanga égal karaté. Mais il faut égal à fouta Kongombong. Likambo ya ram, likambo ya ram, nakoya kolobela likambo. Yo lobike te. Motanga Shadar ite bwana. Ndenge Shadar akanga lupanga leta. Biso neto sungi Félix, fait ko ça Félix, ko cha Félix mal à l'aise ko benge marionnette patin. Kodé pour ça Eli à FCC yebani. Azana regroupement na ye, kozaki na FCC. Lelo oyo regroupement na soki décidé ekota na union sacrée. Donc comme na ba na majorité moko. Là ba vantir wana mofombo na batika yango. Ayembeli Kabila pese lupango l'état. Era moni Kabila longwe pour abotole lupango ate akomo kumisa Félix akomo beta Kabila. Basala ba pire minene. Kabila so atomiki. Asombi il manteba. Zumon. Baza Kabila community na capacité à créer les animaux. Toko kwa ba Kabila ebsaki te bala mwasi wana Kabila no tenya Kongo. Yango wana ba kosi biso ba pechete ba futi pe tax pa côté. Ngaza la point personnel na Kabila. Point personnel na Kabila. Na Kabila. Beza makambo ya mboka te. Na lobi na yo. Point personnel ya yo na Kabila. Il est déjà abimisa ki biso na mboka comme ça na maman privé. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo. Chez Tremplin Mananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo. Chez Tremplin Royal, confort et les nôtres sous Kanamasolo. Chez Tremplin Royal, Kanoka Kae. Bonjour mesdames et messieurs, heureux de vous avoir nombreux devant vos téléviseurs, devant vos postes téléviseurs. Je m'appelle Gloire Bosobe, autrement dit Bosobal. Place au Moninga, au Moni Luminanga, ce qui veut dire au Moni Information, au Moni Makambouassi. Quand nous sommes dans ma mission, Tolobaka, Tozali, Sunabino, Makolona, Bino, place information, ils allaient pour tout comme c'est la bino. Les lots Kiti, Toye, Tozo Solola, na Bandeko. Pour na makambo surtout oyo ya mike ikoti mbilinga na décembre wa tokosi sabona na ndenge nini na makambo ibili meno fermeture ya égal bato mususu balobi te za mabe bato mususu ba sepeli bato mususu balobi te ekokoti sa mabe na kati ya mboka tokosuka wapi. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis avec Moko ya bayo analyse rapé politique malamu na yende tozo meka un peu kosolola ba si j'ai belé nazana de ko Merlin vous tozo meka kosolola na ye. Bonjour de Merlin. Mbote ndeko bosobe. Boni nzoto moi qui mezali. De ko Merlin sans plus tarder tozo solola moi muke situation ya égal. Yo ozo mona ngondenge nini. Égal ya liboso et Sengel Kokanga égal karaté. Mais il faut égal à fouta Kongo mbongo.
égal eza kokanga yango te il faut bafuta Congo mbongo basali 8 ans bafutaka taxe te pas quoi l'état bafutaka te soit eza mibale soit bafuti soit bakangi babien na yango babien mais sikoyo mboka ekomi élément absorbant toni que soki moto asali boye akei to multiplier par 0 tobosa faut bakanga égal mais il faut égal nayokaka ezalaka mama Olive na Albert Yuma bazongisa bafuta mbongo apako basali 8 ans bafuta c'est des millions et des millions de dollars donc mbongo apako ya 8 ans ya 8 plutôt calculé par mois na lobi na yo c'est des millions et des millions de dollars bato wana bapomboli mboka babuki nyonso Congo epesi bango nyonso bazongisila biso ata oyo eza pako oyo tosengi bango nanu oyo bayibi biso te yo komona mama Olive akomelisa balionso miliki soki tokende wana kingase na suka komona baotekela bato babenga ngoni bapoussière makayabu na manzanza tomate donc mama sombi bongo soki mopekwa ndunda asali ndunda azwi ma poussière wana ati bana bakolia ikayabu te mais solo makayabu na kati ya ndunda mais ye pendant tout ce temps là elle a le temps ya komelisa ba lionso bana ya lion na jardin zoologique na biso ata nyama mukiaza ya elikamuneza yango la likamba mama Olive eza nini na kati na kisa yonde na nga la soke ndenge bayibi mbongo ya mboka niveau ekomisi bango yango na boyoke na ba calcul ebele bafutaka o eza droit na biso taxe ba impôt na biso bafuta omoni Albert Yuma wana o basala société d'abord bato bayeba ndenge égal ya na Congo te bakosa l'état congolais basala COP Kabila apesi mwasi na COP bakoti na moto na Albert Yuma ke bakosala pêche awa na fleuve na biso bakosala pêche na fleuve to bande kolia mbisi oyo ya biso ya Congo bamalwa bamalangwa ndenge yaki e bawanda oteka yango na prix ya moke esi omona bango place bakosala pêche bakoma okesomba batomsona na Namibie batomsona na mike wana babenga ba Saint-Charles bakoma okesomba yango na Namibie. Premier mensonge. Deuxième mensonge, si Olive wangana ka batone ya service ko babeke Olive azaka mokolo égalité. Est-ce que jusqu'à présent le testapé Batista nazolo bano na lobi na eza yena Albert Yuma so ba koseli bango ba koloba eza ya Olive na Albert Yuma. Albert Yuma wana zoyo kawana yende moto a pomboli jekamine akati jekamine de bakata kambisi ndambu na koyebisa loko moko Albert Yuma ndo sala a soka teki kare mini ya jekamine oyebi mbongo ndo kendo wapi iko matana jet ekena ba compte offshore na île Maurice na île Vierge britannique. Information bino boutaka nango wapi na lobi na yo il est vivant azwaka ateki kare minier yena Kabila. Albert Yuma nozo mona na batu tu basali Kabila wa mutaleki na mbongo azate oyebi les chapiteaux na veine de la justice ya ye yo komona mutu asali s'il fait ya libala ya bala na 7 millions azwi suite mobimba notaire du fleuve à part comme ça l'état Albert Yuma sala Yuma nazo laksa ndenge batu ba détruire Congo po bango bakoma ba puissant basala ba empire minene Kabila so atomique ngakati asombi il Manteba zomon baza Kabila comme tina capacité ya ko créer les animaux climat nyamo ko vana Congo ta sombi ya yena ba ça les climat. Ah, Merlin. Nabia. Et si par le baba font là qui n'a qu'à te visite, c'est sur $20 sur $10. Qui n'est pas mon pensée ça le colo est là. Au moins, tout temps à classe, tu vas n'y avoir ba faire un climat tropical ou abisso, qui nous rota la kuno au monde. Parce que vivre bien, bah beaucoup bien. Yo monite que maman Olive au Melissa Balion son miliki. Tangu oyo, bana qui ça. Ata miliki wa sababu ngakala miliki abambwa ebonda na société zate mais maman Olive na miliki ya Melissa Balion biso na zo ata museleke te pomo na foto alikola mira mama yemu
Mais de Merlin, est-ce que je m'en notant tout à la avantage et ça peut être des avantages que quand on a égal. Égal ou hein. Et ça peut être des avantages. Des avantages morotés pour bakosa ba congolais. Ba lobaki na biso ba sala musala, ba no pesi na ba fleuve na biso to bito pesa bango ba no futa taxi te po ba sa musala mboka ba pesa ba kongomani misala biso to lia ba mbisi ba pesa place nini yoza mopanzisa ba pesa place nini déjà mauvais départ bayaki bakosi mboka mobimba ke bando pesi na fleuve ah je bien dans mabundu et rekoma moins cher bapayanga rekoma moins cher place ni bapesa na Congo bakomo somba Thomson na Namibie ndeka ogama za somba na Namibie ba on peut basomba siko bokosi bozo futa taxi te bokosi suna bato pomboko eza ya koko Albert Yuma eza ya tata na Olive Lembe to koko abakabila ebisa keke te bala mwasi wana kabela no etenya Congo yango wana bayeba kosi biso ba pechete ba futi pe tax pa côté donc bakanga yango te fo ba futa na nupa ku wana le bakangi yango na biloko na ngonyonso donc on a yo Merlin égal bakanga ngote batika ngona nu bongo batika yango te nazolo ba batika na bongo ba futa mpa ba imposer l'état imposera l'état ne l'état la biso comme faible parce que l'état congolais négocie à tous les niveaux. Faut l'état imposer bango que vous avez exploité sans payer les taxes. Il faut payer. Flotte maritime, on a battu un bateau dans le Namibie, il va foutre là en bon place. Accès à fleuve, on va foutre là en bon place. Va foutre là en place. Zoa yakiawa, mkola kota kisasa yebanate mais Zoa remonte dans la jet. Zoé kabia na jet. Asala musa nini ngai na otoza banda 18 ans pouvoir 23 ans afdel à part nenga komaki député ça sou musa nini ka question na ngai ya égal yango ezu famille Kabila mobimba bazu problème mais nabi nana favoriser ile kwa poza ki maman silence na kati yango atika yango kana tuni makambo égal OK bala moko na famille Kabila ongwe na nazolingana la kisayo nazolingana la kisayo on a problème personnel na bango ngaza la problème personnel na Kabila. Problème personnel na Kabila. Na Kabila. Beza makambo ya mboka te. Na lobi na yo. Problème personnel ya yo na Kabila. Il est déjà abimisa ki biso na mama mboka comme ça na mama privé. Era longola ba levaki arma tungulu kore mona na te za mama mboka. Tant bino bito za na Kabila na mama mboka arma tungulu za mama mboka. Yo sko problème privé yo za na mona. Na zo tu na yo te ye moko longola ki biso na mama mboka amemi biso na ba privé. Ye moko Kabila bina mino te mama mboka na moni boko nyokola ngai na memi no na privé. Na tunyo mutulo bingai ka na komisa ngo privé na famille na ye Kabila era longola arma tungulu Kabila tala mamu Kabila sana mboko ya ngelo na lingela kete po atusha tina mémoire collective tika batu bafanda nzala tika batu na souffrance to mesana kana ngo bana mobutu mais ya komo détruire mémoire collective de tout un peuple akomo ibana bibembe ebe mama tungulu bakundanga ebembe ya matungulu tuna John Numbi tuna Kabila bakunda yango wapi na cimetière nini onyoso bozu makasi ya koloba kaka po komi ke o Kabila ke iso ndenge tango pe Kabila salaki bato bazaya koloba to sala ba marche ko yo problème personnel nini wana mais nazo ebisa yo te ndenga bomi mboka ndenga sali mboka oyo pasi ya nyoko liba kongomana yango na Kabila ngana kopema mukolo Kabila kokufa ule ba kokanga ye oyoki mkonga na otikolo bana Kabila mukolo kokufa beba okangaye na ebisu o Kabila sali biso ebiango te mars ya 2015 ça fait 2015 19 20 21 janvier 400 jeunes quinois enlevés il le porté disparu 400 rapport est dans Monesco 400 wana mutu 400 jeunes chiffre à l'appui rapport à l'appui pour bato babika te vote eza droit na biso yo ko boto la biso ya monta les 400 bato milimo bato po babunga cimetière bakunda 400 bazawa tuna Kabila po yo baloba na été place akunda 400 jeunes quinois ou ba levaki na triomphal bakunda bango kana boye lobela Kabila te ngana tunyo mambo égal yo ko timba moko na so yango nazo banoke comme tour na biso pe azongi c'est la biso oya biso zaki ya biso tozo senga été aya ko pesa biso oya ye dans le bima olive afuta ba taxi na biso taxi impose mbongo ya mboka yango nde basala ka musala ça va nous to évoluer na thèse là oyebi Moïse Kanga roleka a tena to tangelo bato ba yibi mbongo ya mboko yo
oyo bino ozo baso bato bayebi te bato bayebi bango te moi ezekanga beaucoup bapoto kani bato ya FCC soki aleki awa moto ayebi aza te oyebi adulu piako soki aleki awa moto oyebi yo kutu amopanzi sango oyebi ete moto akabila ya kati parmi bato babombi akati mboko ndambu ndambu so boba bato ya FCC leo tozosila na bango so adulu piako aleki awa moto ayebi ata atanga mone na babe balakisa ngai mokomso na musika parce que moni moto wana kabila na kati zomo moko pe batango tanga kombo yebi bango te mona bango moni na bina na ta dulu piako même na teva leka te ngapo na mona na kenda ne fete ya mutu balakisi ngai na musika na moni ka mutu akoti bato batelemi biso pe kwa biso pe ba kino bata tembe na fandi na ngai obongo ya koti na hotel masana nde baba ndiko yebisa nga moni mutu wana za boya na bimali banda tala bagade so bato ya bongo yo kenda koluka bato ngo posa na bango ni numéro na bi bato ya bongo koluka yeba na ba oyeba bato na posa ko yeba bango soki toyebi bango nde to construire vraie histoire toza na background la république toyeba so to sa nini pour to changer so toyebi bato basalaki système wana te o ba détruire pays te moi toyeba pe place to uti exacte parce que système nyonso za rapporté par les hommes de babakote koloba te komi débozo bana Félix Poani lobani na ba idée c'est l'homme qui est porteur des idées ozoka top to baka Hitler a salama be c'est ces idées il y a même ba idée wana na pe dans otangelo bato apo ba kongomani ba ye ba bato yo ba participer que so ba kuté na bango kote mabi komo na nga dulu pia ko bi ah tipa ngo yeyo do yo bandi ko bimisa na ba ko bima tu évolué Merlin où nous tozasko wapina pétition contre les bureaux pétition et assemblée provinciale banjé politique et makasi oh là ngaka saki majorité déjà banjé politique et makasi to koluka majorité ya sika moni mouvement sami na assemblée nationale et qui dit il faut te bazuma elle était et ça na ba kongomani musu bazaki na FCC bazwa na union sacrée godepe ana regroupement na ye o ezaki pe na assemblée nationale soki ba koti na union sacrée donc okomi na bango majorité moko ko kwa isaye eza kwa bo kwa isi mutu na bino moko donc il faut boyokana na kati bandela non po sujet oyo batubele babenginga batuninga plusieurs reprises que non papa na bandeli boye na boye ngana isi bango non na bandeli bakokoti sa pétition peut-être na mikolo ya ndenge na bandeli ke bazo landela ba makambo na bandeli boye mouvement euti na assemblée nationale le bureau de l'assemblée ezaki tombé donc il y a eu basculation à majorité parce que nous sommes na ngambo yo bakatisi bamusu bazalaki bacentriste baye misusu mpe babimi otango mosusu godempo ipe azo faire partie na bato bakatisi yango nazoloba no te godempo aza eli ya FCC yebani aza na regroupement na ye oyo ezalaki na FCC lelo oyo regroupement na ye soki décidé ekota na union sacrée donc bokomi na bango na majorité moko faut pas koya kofabrika makambo bokomi na majorité moko kokweyisa gode eza lokola bokweyisi bato ya ngambu na bino ou bien vous allez poser à bosangana na batouté pour quand politique la politique quand politique monter lingana sangana binomino romolo la batna biso donc surtout comprendre sikoyo il faut qu'on fasse ça non banger vendre mon même tilo na l'Assemblée nationale remise reprise reporter mon appétit comme moni informateur na chamité pepe lunga nukamba alingo démissionner tout ça banger politique so boyebi ko cadrer ngote boyebi même en la vitesse ndeba tseba lo ba toke nonga bongo na bulu yeke to sa ba rebelle yango ba bité to tiana nuna se to c'est la session parlementaire ya mars makambo evanda nan nde ekoyebana est-ce que pétition na to sa lela yango tote mais problème ya ville Kinshasa eza godete te avant comme Merlin pardon c'est là na kende na yo bazolanda ngai na boyina za me poser question na bimama elle était liboso population donc banjé politique est ébélé alors il faut peut-être ceux qui te boit qui godempo to ko boire amour ya biso ça va créer des frustrations dans na canabino donc ce totali malamu bino ba politicien
vous travaillez non pour l'intérêt à peuple, non pour la mutuazo travailler ma bé, mais vous travaillez pour le regroupement na bino politique. Na lobby na oboy. So moto lobby ba politicien ba travailler pour ba intérêt na bangote, ya ba parti politique na monde entier c'est comme ça. Au monaki ba pas démocrate, ba porter ba ça qui accusation contre Trump. Na congrès les donc Godé pour pardon tika otuni motuna tika na expliquer pas population tika na expliquer moi comprendre mais elle recommande na Sénat donc attends toi ça tika na okata nga makanicité elle recommande na Sénat américain le ko la ba républicain parti à Trump parce que belé ba bolé loko wana il peut ça chef ba démocrate kanda Nancy Pelosi au mon ami discours mot Trump à tout ça là il na simazo pas sur le discours à Trump. Ce sont des agents politiques qui se font partout. Et ça a bon. Mais seulement la carte à Banjéwana, l'égocentrisme, c'est la nation, c'est le peuple. Donc, si tu comprends bien. Pardon, ceux qui Godem Pouy, Atazo Salamabé, mais ceux qui ont kati union sacrée, moyen sur un bois qui est banda ezati. Pour ça la kati union sacrée, toi kati ça. Balobi non, balobi na obé. Balobi te que Godem Pouy a repoyate. Mais on a noté, balobi te que pétition et koufi. Balobi peut-être que pétition ils ont continué. Mais la pétition la télévision bangé de l'air. Yo moko to lo bananga yawa. Nga une information te que remise et reprise fait que ça malobi dans l'Assemblée nationale et ça a imité. Il y a encore des déséquilibres pesanteur ezali. Chaque quand Luka a sa majorité pour à diriger à la pouvoir parce que l'objectif va partir pour d'abord pour lutter pour conquérir le pouvoir. Tant que Bitumba n'est ça, beaucoup dans la négociation de ça la mort, t'es tombé dans le regroupement va goder. Pas bien beaucoup ici goder. On te obité. On est toqué dans le trouble wana. Tu comprends pas dans la volonté bah ya, tu dois ici goder et bomi sous le capitaine. On est toqué tout sous temps pour la majorité musus. Tout ça n'a assez dans lobby à tous la session il y a mars. Makambo va na niveau national, des peu sama gouvernement c'est quota. Okomona oyo kosama. Soka ko ité. Ba député baza 48 oyebi bango. O tout no benga député professeur moko tourner papa. Yo signaki pétition Goda ko itendeni. Mais ngala za libanda ya assemblée provinciale. Godé asaka musa mabe. Oui. Ngala libanda mais nazo mona. Bino pe ba panzi sango. Bosunga ba kongomani te. Zela la talisa yo te mukeba ya telema ili kambanda ko wana. Na tout na moto na coronavirus c'est ndako lia mbongo na compte na banque coronavirus et tiki ba mbongo ba tunio so eka na mbongo ba ngatongola ndako assemblée professeur Q coronavirus c'est même yango mais kaka bino mo ba ke no Godé zela la tali ça bino mo ko ese lisusu ezati na lobi na yo teke bazoba donc yo comprendre que na lobi na yo teke tika ko kosa ba kongo na bi teke bazobanga j'ai pas des enjeux politiques asi donc ça ko banga te yango na bino to zela session en mars donc ça ko banga te ko ba tie moratoire en attendant de beza awa a tout ça nous pose na mars tito comme mars Godé pour yaza kati union sacrée bobo ko eseka na bina oboy ngaza kati union sacrée 100% ba cha babaki et ça la ba poids politique quand ça poids politique on a kati union sacrée mais na ebisu oboy biso to uti na bitumba tomba Godé poyi na ba passer muku na ba robinelaka na ba fek muku na ba robinelaka kabila biso to uti na bitumba kabila robeta biso ba gaz a roboma bato na tangelo bibemba bato mso mona na te na kisasa arma tungulu bakunda ewa ebembe mona na te tikabla chembongo famille komo bunda entre bango po ebembe bunga oki tozo bunda donc na union sacrée ozo monoyo na ebisio ene bakisa balobaka lisu likola lisu est-ce que mais appelle la bato o ba na union sacrée déjà na départ to yebisa bango mambo basalaki pour bari ke kune ko le katine Jean Lucien Boussa mais il y a 10 millions de défense minière à commerce extérieur yebani Jean Lucien Boussa bino ba pandi sango mboko ya wana za entre parenthèses na robenga yo na zozo mikanda wana semaine oyo na robenga so ba fete legi mikanda yango Jean Lucien Boussa atinda ki président syndical ba syndicaliste ya commerce extérieur président na bango sa ki Simon na prison na ngai ça qui Simon na prison na pendant que vous avez na prison nazolo bana yo redevance minière ce ka montant 10 millions de dollars Jean Lucien Boussa alia Jean Lucien Boussa alia yango OK entre parenthèses toujours na mamba Godé Godé ko gérer mboka mabe
mais nga na koloba ngo ensemble na presse quinoise oyebi mpona nini mokeba ya lobi baninga na bino misu bajournaliste na kotanga Roger John Lungila puis Gérard Elenga bafinga mokebai awa na bémission azokosa mbongo yango ndako ça fait 6 mois ndako anetongama te mopanzi sango ni ake kuna lobaki mokebai azali na région 6 mois ndako anetongama te yoke na banki ozwi crédit ya $531,000 banque epesi yo coronavirus eye mosala etelema biyote faute ya corona le tigoli ya biso bato komolia mbongo na babanki. Mais Merlin, pardon. Oui, bien ngai eza makambo mususu nalinga koloba te po les gens bazwanga na ndenge bazwelanga lo na tikala nalinga na tikala ndenge bazali. Ni mama mono liboma ba bosolo. Mukebai ba uti ko bimisa ba nini mona uti mona na réseaux sociaux que non c'est pas aussi un politicien comme un exemple. Bas la kisi ba passer na ye politique. Si ba memi lelo bazolo ba peke na Mukebai za yo po mona ki. Ba tia image que Mukebai azolo ba tant ndenge za to na ngambu ya lamuka. Tout ça ko bunda contre fait. D'abord, Ngaï, Moukéba et les autres, nous sommes fiers d'avoir mené ces combats-là. Les Congolais le savent aujourd'hui. Nous sommes fiers. Ce qui dit que Félix était un la Moukate. Bisonnet au Félix, Félix mal à l'aise, il marionnette, patin. Pour passer scandale, on a commis patin. Dans la sabato qui est mobile. Attends, Moukéba est fier. Il y a Oya Salaki et puis il s'assume. D'abord, mon vidéo à un niveau bas parce que vidéo c'est une émission publique et Salama et Leka était à la main. Niveau bas, il y a la population, ce qui se passe à la population. Ça dit quoi? Tu prends ce qui était déjà public. Monsieur Sam était à la main. Oh là, c'est que tu as la main. Ngal, il y a l'accent d'image. Tu as la main qui est corrompre. Tala Mukeba nda kendaki na butu pa ya Kabila ake kozwa mbongo. Tala Mukeba ya koma kobuka ba tomate na kingakati. Bato bia Mukeba ya kosara biso. Mais là c'est image à vidéo émission mutasala bato batala. Et puis na émission tiana so ya yebité et ça a plus de 105 et quelques mille vies. Donc ça dit émission tala mama kasi. Donc si tangu yo tche yango osalini. Ça dit quand vous êtes dans un combat politique, c'est aussi de l'intelligence. Si vous avez l'intelligence, on ne sait pas à niveau. Ok. Mukeba est fier. Ngana loba, ngana na bo. Na to ba no ngaza kaka union sacrée, mais Mukeba za union sacrée. Politicien morota on dit ma va na muto azala kama on a été. Zoko point. C'est-à-dire Mukeba est démocrate. Et puis au roman na Mukeba Vanana est déjà plusieurs reprises mais vous en avez divergence. Oh, mais c'est normal, c'est la démocratie, non? As autorités. D'abord, il y a une autorité morale. Bato ba monde ba autorité morale de basanga ba démocrate pour bazo dicter bango. Mukeba est un démocrate, tu peux le contredire aujourd'hui, mais même vous allez continuer pour l'intérêt du Congo. Sensa azolande makambu alo tu ko annoncer kotu nanga mambole ngankoité. Elo ko ese kufa. Félix, c'est question faute à Félix. Mamba Sensa na ba obutu ba kosala. Kotu nanga yango te, faute à Félix et tout na Félix, tout na papa ozela tata ozela kani pour Sense kufa. Sense ça pour l'accord à Saint-Sylvestre, si tout ça ma élection depuis le 30 décembre 2018, Sense kufa. Merlin entre nous, c'est comme ça ozo ina Sensa pour le lunyam ya. A comment ce négociateur national, ba ba so la mapa au Sensa. Ba moi sina mbali babuna ndako na bango Sensa. Donc, il y a classe à tanga dina politique nyoso sensa. Ce cas yo so ina bibi kapinga. Boke po linga ko sensa, médiateur national. Médiateur national. Parce que yo comme la problème na problème na batuté. Nous ce que nous voulons, moi personnellement, c'est que le pays soit géré par des règles établies. Babi et loko et salami pour un temps. Ce que loko bo essayer, et loko et longwe. Et loko ngo eya. Parce que le dialogue, il y a qu'un tchatch. Il y a 5 ans et ça pour la crise politique et la crise électorale. Réfi attend. Il faut savoir comment l'histoire. Il y a Réfi, le Kabila, a organisé des élections. Et créé la tension. La politique a dit tête, retourne Mboka, tête, récupéré, Kosolo. Le roi Kabila a respecté rien. Net au solito, tu as gardé foot au sala.
institution moko boye mais objectif institution wana parce que yoka scène c'est l'axi non scène c'est l'axi conseil national de suivi de l'accord parce que mboka oyo lelo tozonga na ordre constitutionnel tozaka gérer na accord tuno lenga nkoi siko mutuna oyo mboka oyo lelo eza gérer na accord tozonga dia na ordre constitutionnel c'est que lenga nkoi c'est parce que Félix a président de transition accord eza nanu parlement wana eza parlement de transition ba gouverneur au bazar bazo expédier ba faire courant par rapport à transition pour ça ça continue ba lobby beza conseil national de suivi de l'accord accord est tombé caduc le 30 décembre 2018 moni mukolo tokendeka to cheka local sana iren ici le sen sabu pia pour conflit et sili élection salami parce que sen samusa na yes le londe to vano a tous à la sincère vis-à-vis na biso moko vis-à-vis ba congolais musala ya sen sezani musala ya sen sande to vano yango monyo lenga koi akomi na ye ata muda swana ndako nena mwasi na ye médiateur national azao lenga koi okomone na prison kuna pamba batu na ye médiateur ya a négocier ane loko se sili mukeba na prison cour constitutionnel et bimisi arrêt kemba fa batika mukeba bakangaki na irrégularité na violation de constitution olenga galake luka gode poi on a routine pe namba batu nga ba mona pe mukeba na mona pe mukeba na prison là où la justice a tranché lui il veut aller négocier yo mona on dirait il y a une été nabi na yo na nyonso wana c'est Félix azaki chef de file ya rassemblement na dialogue ya 5 ans Félix a yebi que CNC azaki mise en place pour na suivi accord ya 5 ans maintenant il est président ça fait 2 ans qu'est-ce qui lui manque ya robomelo ko pour na yo senga Félix le président Félix Tshisekedi aboma sensa nabi d'abord ça lettre tacite donc dit automatique ngotsa élection na ko ya bina sili boulot na ngai sili so ba futa ka bango mbongo ba pesa ka bango budget bazala na budget annuel pour basala ngom ça na lobi na kombo ya institution za conseil national de suivi de l'accord mboka ya sou gérer na accord té tozonga na ordre constitutionnel normal de Merlin conseil sawana o tu ba kolobanga na conseiller ngoti Félix ni muntu lo kwaza na mbongo mboka ya kokaba ya kofuta bato ezate ya kokaba ezali ya mwana tiki sensa olenga ko ipa zwa rapport na de Merlin avant que tout kota na dernier sujet plutôt chité ba mapango ya l'état oyoyo batu ba kama ezana maboko ya batu ndenge kaka egala kangi ndenge shadari akanga problème ezate lupango l'état na les oranges yoka mutuna nanga ndenge égal akangi yo lobike te ngotanga shadari te bwana ndenge shadari akanga lupango l'état awa na gomba kota iese wana basano na ni bazolandela ngo ba tokolobela ndenge égal akangi yo lobike te akanga te il faut fouta nano ba konyoso tout ya pendant 8 ans parce que bateau pe ba vana na mapango à l'état pendant des années au bazalaki ta musuna fonction te na lembi na nga kopesa évêque mukuna na les champions conseil na mongi baza batata mikolo pardon Merlin nga na tunyo mambo évêque mukuna te na tunyo pe makambo ya muto les champions te nga na tunyo makambo ya mbano nini ba wana tikanga na kende no malembe bato mi balenga za kopesa conseil po bango pe bazo mapango à l'état évêque mukuna na les champions le pongo na biso ya bana lingwala ezali na rompe William atia yango ba oya suka na ba akoma bayer sans somba lupango na vie donc banda ku ba locataire ba futa ka $8,000 $2,000 les mois pendant que la commune de lingwala manque les moyens même pour tirer les caniveaux ce qui mboule bete ba to place au chama ko lezate OK rentabilité à place wana ça peut donner les moyens à la commune acquérir ba caniveau ba lingwa la ba vendre kimia ina moni comme point personnel na mukuna na mutalisha ba ventiro te la ba ventiro wana mofombo mukuna batika yango ayembeli kabila pese lupango à l'état
era moni Kabila longwe pour abotole lupango ate akomo kumisa Félix akomo beta Kabila soki alingi changement ya solo abanda nanu kobima na ndako wana sika chonga église na bandal na poser une question mususu nazolo bana soka yo nango répondre te okena nzoto amukuna okena nzoto amutwalisha na kozonga na yo na mbano ekozwa bango pona lembi kopesa bango toli les champions 12 ans pas avec un président à PPRD pour mon la gravité à FCC les champions président à PPRD lingwala akangi lupango à l'état bo ba bazali kolona e bazo bani yango il faut Félix a créé office moko commission moko mobimba et Hollande là-bas bien public à l'état détourné faisons ce qui montre avec un président à PPRD lingwala azui lupango ya munene bo ya l'état bo ba bazali kolona ba sadari ba minako ba nemi bazui ba nini mbano na bango lokwa toli na pete balingi te tokena bango bazuzi biso mo bakongomani to reporter plainte parce que la constitution le dit tout citoyen a le droit de dénoncer to dénoncer en la justice pour la pesi bango toli mbami sa to pa na yo pa balinga no mususu bozala bato ya limemia bobima bozonze wa l'état papa mukuna oza moto na nkolo sa ya nzambe zongi se loko ya bakongomani tika yango na limemia na kimia azolingo yokata mukuna zana bitumba mususu azolanda nanu ye alobaki ke non azana esengo ndenge amoni mabunda kwei Kabila kei boina boye aza nono na bitumba azolanda bitumba yo zolingo distraire mukuna ye muto atera bato avolongo la protéine lisuna ya moninga tala pe weza lisuna yo tanga zo ba mumba mabunda ba yibi biloko leta lopango wana che église nzai asoma ki mpanani azana bitumba ya makasi azobunda pona ekolo Kongo tola alanda no yango yotika yena no alanda no bitumba wana so asi bitumba wana de kozonga kuluka kubunda na bitumba Kongomani nyonso azana souci azobunda bitumba Congo échanger pour moto moko ta kondima botami akolika na pasi mboke nyoko la rai bato ba confi a za mukuna te bato ba bunga na mboko pona bitumbo ezaka mukuna te. Cela ne lui donne pas le droit de rejoindre le roi à l'État. Au nom de quel combat? Au nom de quel combat? Donc, on a un rôle à Tongo. Ah, on a un prison. Pour la bitumba, on a un lupan à l'État mort. Il y a un peu pour la bitumba. Te lo on lo ba yango te muku na bitumba yango pesi droit salaire à bitumba to bunda lupan à l'État. Est-ce que une question à non répondre? Na lobi mbano na bango turo ba kokangama. Luka ba lingo zonga na pétété. On a bisio na tangelio. Parti moi à conseil lobby, tout Congolais a le droit de dénoncer à la justice. Donc la dénonciation. Donc la dénonciation, meilleur vœu à mon pasteur, le pasteur John Mbouiwa Tamboué et na maman ya église même JS maman maman Kiki maman Mutema Bobotu na pesio meilleur vœu et puis je me limite pas là, n'a pas maman Yanga Moko, maman Rose, la femme la plus douce de la terre. N'a pas si mbote maman na papa Malachi Matota. N'a pas si mbote merveilleux. Nayo na mkolona lelo. Je crois que non, c'est par ici que tozo comme un peu na souka mettre comme place tozali bo mon na cadre kitoko yoyo eza chez maman Fatou Denewade, hein? Je sais pas ce qui n'a le bien au malamu. Denewade et maman na Gadis. Toza awa wakaka na avenue Bukama numéro 200. Espace moi qui m'a bien. Bisoko tu utiliser comme moi espace côté Sima. Toza na coin. Espace moi qui toko place yo kenoko zo moi secret na yo moi nous partager na moto ici Libanda. Rozwa moi masanga ya kolia pe zali ya komele zali espace wana to bando kutana moi mingi wana. Je crois que non merci na ko yebisa bato wana babimba pour na mona ki balobi ki bazana ba image ya mukeba ebele ngalingi babimisa yango nyonso dossier mukeba nzoka bino pe soir bino biso ko to oyipa na singa bino bo atakaka bato bayoka ka passe ko bino so ba attaquer bino bazongi bino kaka pièce contre pièce oyipa pona nini nga sepeli babimisa yango mukeba azokoma mémoire a combattre tant que to robosa na biloko mususu bango babimisa po aider biso ça to pas nous a Simon
Tout ça fier. Le quoi comme ma mémoire, babi ça va bien. Babi mais ça peut-être au bossana qui mon mémoire est livre. Donc era bon moi tu wana to bossana qui yango. Tant que ba tindi to noter mbala moko. Donc to sengi bango oye to ça ba recherche ba aider biso babi misa misusu. Babi misa nyonso. OK, babi misa nyonso aider biso to comme mémoire wana. Et puis merci na bango, mlikuwa mikolo mkeba ça ba émission te ndenge bazo zongisa archive. Bazong sa émission. D'abord bazo ça ande bien pour me laisser ça. Place ni mukeba ya utina komba. Mon avantage ba ça. Et là c'est battre à mutu place à utina komba. Combien il a sacrifié sa vie? Combien tu es venu na risque pour na bitumbo. OK. On lui reproche babi que non il y a conflit partout, a beba na ba tout, azala bien na ba tout. C'est quoi avantage neza nini? Bino bolinga za bien na batu. Mais beba na ba kongomani. Yaza bien na ba kongomani ko beba na batu. Soko bimika libana mamba Congo pas bo beba na ye. Ya tika bien na ba kongomani. Et j'étais avec Volding. Tout cas, c'est par ici que nous mettons un peu fin à l'émission Nabiso, mais Napesio merci, Napesio merci Merlin. Mais faut le roloba l'autre. Merlin. Bah sujet na yaki na sujet ya Fayulu te. Donc Fayulu tika Fayulu avanda. Ki molingini na zoto Fayulu. Na lobi na obe Fayulu azoloba lelo. Et c'est sengot. Elo ni ozela kasina olobana. Te. Et c'est sengot politicien munene ya mboka. Président il. Lobo reconnaître ngo ki aza politicien munene na mboko yo. Mais Fayulu asali combat na mboko. Na reconnaître on te pourquoi. Na reconnaître pourquoi. C'est tout à fait normal quand vous allez en France, vous allez la fête Marine Le Pen pas obtenir un discours et c'est là qu'il a commis président de la République. Au moins Jospin Roloba. Donc c'est normal qu'il y a le babo, c'est la pebo yokaye. Oh mais netinga na yokaye. Mais vous y a une critique après. Vous allez rabon to lobby après commis oh té. Na bi na yo boye. Soka lobby mambozo cadré tina mamamboka. Na ko critiquer yango. Ils ont n'engagé moko. Ngala sali mission na oteke na biseke oh mabe oh eza Félix Tshisekedi. Te wana pe na côté wana ne bato ba féliciter. So mabe za mabe na obenga mabe. Ko episa ngate kelo ka mutani na benga ngo moyindo. Dans son déclaration ils a bien robeta maboko. Na robeta maboko eza pour Congo ke liboso. Oh na stoko ça eza pour ani. Pour Congo ke liboso. So ka ina discours faire progresser Congo. Parce que ngai na za nani pona ba tika discours. En tout cas merci, n'oubliez pas cet espace, c'est chez Maman Fatouma. Denewade original bato babenga ke moi mbongo original mingi Maman Nagadi c'est chez elle que non bomoni to sali émission au emplacement bato bazali banda tinakati suri boleki kozala un peu malamu. Je crois que j'étais avec Volding tout cas pour aujourd'hui to suki awa to kutani à la prochaine numéro na ngwana soko za na besoin o le kapé na émission to solula les cas et to benga na numéro wana to ba conseil to nini kozala malamu. Mais naroya lobby narolobi la likambo ya ram. Likambo ya ram. Moni bino ba pandisa. Likambo ya ram. Monene ba kolia ba kongomani mbongo. Likambo ya ram nakoya kolobi la likambo. Bana to landeli yango limemia na landeli yango. Bana ya ba konzo lelo. Bazana entreprise ezwi marché wana. Ya mwana mukonzi moko to mibala. Nakopesa yo dossier, nakopesa dossier complet ya ram. Comme ça, tu peux étudier ensemble et puis tu peux nini tu peux lobela pour na dossier wana. Lobi na lobela makambo ya ram et tukutani à la prochaine. Volding Ituka, ciao. Ma mission TV, le miroir du monde.